Sango ezalite pona bato tuku libwa na libwa sima na boko isami ya ndako molai moko butu ya mokolo ya misatu na ya minei na Miami. Lobi elenge mobali moko abimisamaki na bomoi na bitika ya ndako yango bato koleka nkama basusu bamonani pe bazali malamu. Bato bafundama pona koluka kokoyisa bokonzi na janvier 2019 na Gabon balobi na bosambisami na bango ete baluka kinde kopekisa coup d'état ndeko ya président alingaki kosala tango Ali Bongo Ondimba azalaki na bokono. Mokambi ya cour spéciale militaire ya Libreville aboyi yango pe andimite kobengisa na bosambisami colonel Frédéric Bongo. Mokambi ya suku ya nse ya parlement ya États-Unis to suku ya baponami démocrate Nancy Pelosi asakoli bokelami ya misala ya bolukiluki pona yoma ememaki kufa na bato sambo na Capitole balandi ba Donald Trump basalaki le 6 janvier. Mwa bamposo eleki ba républicain batelemelaki bokelami misala ya ngambo insose pona yango. Cour suprême ya État ya New York epekisi avocat ya Donald Trump pe mokambi ya kala ya État eye kokoba kosala mosala moye ya mosambeli pona kokosa na ntina ya kolekisa Donald Trump na maponami malekaki. Donald Trump apameli yango pe alobi avocat na ye alingaki kaka kolakisa ete maponami mayibamaki.